Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mbote nabaye oyo yangai nabaye oyo nyonso balandaka biso sur Kolimedia TV, la chaîne de l'excellence. Toye na lombango, toye rapidement, isa flash info. Une seule question ce soir, est-ce le début des hostilités? Et oui, vous avez bien entendu, hostilité. Est-ce qu'ils aient bandeli à Masolo oya mabe oyo bana mboka bazo éviter o mokili mobimba eza ko éviter depuis des années déjà. Tozalaki na kati ya cocotte minute nzungu eza kotoka mais nyonso ezaki koebele kozela kaka démission nde ya premier ministre to suka ya masolo entre FCC na cash to éviter. Nyonso ezakaka mituna. Mais une seule question sur le bout de nos lèvres ce soir, c'est est-ce le début des hostilités? Pourquoi depuis tout ce temps, armée congolaise na biso oyo toyebi, oyo tozo kumisa mikolo nyonso bakobunda na est, pona lokumu ya mboka pe ya kobatela bana ya mboka oyo bazwa koboma kote wana, balobaki na biso te que ça fait 5 mois bazo futa bango te. Pourquoi na ngonga wana babombaki ya bango secret pe bandimaki ba condition ya gouvernement na ba pasi nyonso me basalela na mosala? Pourquoi lelo babimi na nzela na minute tosalela bino flash basoda baza kotambola baza kotelemisa mituka? Mais nanu babandi makambo ya mabete, mais évitez quand même de vous promener de ce côté-là de la Gombe. Oyo tozoka que baza kosenga ya bango na ndenge République na biso esengi pe constitution esengi. Mais permission peut-être bazuite, mais bazo sala ya bango protestation pe manifestation pour na kolakisa bana ya mboka te bafutami te depuis plus de 5 mois. Suivez ce militaire pour quelques secondes parce qu'on n'a pas encore toutes les images, mais Eza Pasipe Mawa Ilukamba a outi ko poser démission naie kaka na mokolo lelo epai ya chef de l'État et na sima na yango tomona masolo aboye. D'où la question, est-ce le début des hostilités? Botika malamu na banda kuna bino pe bozala toujours scotché, vous s'abonner encore plus massivement à la chaîne Nabino ya Kolimedia TV, cette chaîne de l'excellence. Bonne soirée. C'est bon. Vous allez avoir 5 mois et payé de ce futa maté. Vous allez avoir matéki makamunyoso. Yango tozo senga na gouvernement soutenir pe biso tozo ba soda gouvernement ba matéki comment to futa maté. On a 5 mois 6 mois. Botige. Au futa maté na ba matéki dans na so futa maté to monelo. Ala de gars. C'est bon. Vous allez avoir 5 mois et payé de ce futa maté. Vous allez avoir matéki makamunyoso. Yango tozo senga na gouvernement soutenir pe biso tozo ba soda gouvernement ba matéki comment to futa maté. On a 5 mois 6 mois. Botige. Au futa maté na ba matéki dans na so futa maté to monelo. Ala de gars. C'est bon. Vous allez avoir 5 mois et payé de ce futa maté. Vous allez avoir matéki makamunyoso. Yango tozo senga na gouvernement soutenir pe biso tozo ba soda gouvernement ba matéki comment to futa maté. On a 5 mois 6 mois. Botige. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer
et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça. Je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.